téléspectateurs pour sauver cette émission. Vraiment fidèles internautes, l'intérêt que vous accordez à cette émission nous oblige à répondre à vos attentes. Tant feu se peut. C'est le moment où tous nos fidèles internautes, Merveille Rambo de quartier latin, le porte-parole privé. Il y a Venabiso Quadracora, Kofi Olomide. C'est bien et bien Merveille Rambo. Merveille Rambo. Na lingamo mbalo pa banga te aloba ma vérité on a lingare tout on te lugar pour tout ça surtout ba sous ma vérité Merveille Rambo bon. Ouais bien na pesi ba tout ba rolanda ngambote particulièrement la pesi moko to zana yawa. Mobala libinza il s'appelle Fader Mabula. Il y a un sommet champion d'Afrique. On prend il y a mon poto te wa kina o débria senga raté ye mo ka yebi cop. On prend la maître za guru. Donc on a pesi moninga chaque otonge bambote belé. Donc on a pesi les boss silencieux place zo landa il s'appelle Jean-Jacques Maloulou. Les trousses de survie autrement appelé Spiritus Santos, l'homme de la suprématie. Bonne arrivée à bébé Nabissa Utsobota Mamikolo. On va bien l'héritier du ton. Donc Jean-Jacques Maloulou, retenez bien ces noms. La PCP les sous ba tutu ba Kofifil, ba Mama Riva, ba tutu ba occasions quoi. Voilà. Merveille Rambo. Toujours vraiment Merveille Rambo tout ça le porte-parole. Il a fait la biso Quadracora son ambeli veut dire que ne ba ba betara le kofité. So betike boya to boga pamba. So moi mon ballon na linga pour le ba mo vérité. Amna guerrier solo alors ma vérité. So nga bato ba banga raté on est na linga ba ngo trop. Merveille Rambo. Merveille Rambo. Merci beaucoup Merveille. Juste avant de démarrer, juste avant de banda, la solo ba Merveille Rambo boni santé dans le mouvement. Ouais, santé à Yemoko, le grand prêtre Quadracora man, autrement appelé la force de l'Afrique. Au Migoloazo crasé, donc on va bien plus qu'un phénomène. Pour pas faux phénomène Bali. Bali donc on a payé le grand prêtre Quadracora man, santé Kitoko, la star Nabiso Ren, autrement appelé Cindy Leker, la plus belle voix au Afrique. Ils ont annoté. Donc il y a un meilleur qui me pour bagarder. Mora Daya Yatigala. Na mukili ba tutu ba bazaka lipasa na daya ki 30 na ebiete donc na ebiete donc na pesi la reine star mbote na pesi susu ba tutu ba rolanda biso donc par-ci par-là na moni maramongo grand prêtre les sous des sous Malolo Jean-Jacques l'homme de billets verts sympa Spiritus Santos prêtre à tonga donc des fois sans oublier d'être kiff na senti présence quoi na senti d'être kiff quoi merci beaucoup Merveille Rambo tout le monde vérité ngala mo tout trop bi mikolo na bi ke poto ba benga songi ki songi on pona lo ba mo vérité Merveille Rambo bi ke to ya mieux na plusieurs émissions où les gars les répondent na biso ou il s'agit biso ke yo za patron ya ba porter parole tout ya musique ya Congo hebite problème est-ce que bi ke luki problème ko luka problème ni na ata mwana Megan ya grand prêtre Fader Mabula tozana e atikela ngango na kinya Nana Bakare belé, nana mambe belé, en plus nana la Philippe plein blouson. Vous comprenez? Eza mayo tote bato ba otana mikili baebi. Donc naza entouré na bana poto, naza entouré na grand pote Quadra surtout Jean-Jacques Malolo. Donc ngala leki bango pona na bato ala ba Jean-Jacques Malolo wana ba zebe. Kapo moni ba misu wana ba avancer. Ba avancer bana yo. Musu aza ki gigolo, moni ba misu su tiro tanga mambo te poto le la bato misu ti lelo ba botel bango ba dochi ba ozonga norte. Basi belé wana le kaka na TV o nga DMC o nga nani do kende supoto total donc préfecture Argenteuil ezima solo ozima na ndeko no déclarer intabatimbeli nga na sambisa bango donc fo baluki opesi biso exactement eza feeling pour la zawa le rôle ben mambolamba nga na yamba Blanchard Mosaka oyo yebi bien Mosaka ayebisinga boye alobi Merveille Rambo eloko sepelere pa na yo pour aux champion à Louvre donc c'est-à-dire aux champion à bilamba ya kato wana oyo Mosaka alobaki na micro nanga ba otala boro na 14 monde bon poto omoni comme wana Mosaka na lia ngona nte Mosaka ya mutu wa BCBG Mosaka mona ebi aza vilain boy a mbunzu loka satonge donc so tale bien boro kima o wapi bien wapi pe azara ndo laver bakar tout justement awa na simawa alava bakar Mosaka ngana ebi wana nga zolo Mosaka Blanchard Mosaka ya BCBG na ebi nga na ebi wa vilain wa vilain makasa mutu lo wa lisato ngebo donc alava bakar koto na cop moi sala na moi ba ebele mena buta désir à se déguiser comme il lavait à bakar alava kar na jour musu na fâchela mabe na comprenate na gazé na niveau mo bo Mosaka ni oyo la tuna moi na ebi te so Mosaka ni ngo donc yo lo ba nga zolo Mosaka oya jibe mpena papa chéri o aza porter parole non na ebi ete ngana e ba na ebi ete
En plus mutu wana moni l'air aux eaux yambaka bato faut tunaka bato bien. Jusqu'à ce moment là où tu habites. Ovandaka pa ba para toza chez yo. Faut tunaka mambo, faut tunaka susu. Yesi bando bota meso matata jet pamba wa. Barda vio kenda tangola. Akenda te. Même lui comme parler pour l'obi abike nga ça l'émission abike non yo pe yamba biso na parler na yo. Parce que yabi ana parler. Te nga siko parler chez les parents de te. So na yambo chingai, na yambo chez les parents te. Boya chez les parents. Siko nga na bibongo. Nga bisko chez les parents de te. Pour moni na nenga bien nga na merveille ramona na grand petit quadra. Moni ndako wana mon fleuri. C'est pas ça na papa chéri. Bango tu na yebi mutu te na bango na bi bango nyonso na yebi bango te pas chéri jibe peno yebi na yebi Koffi Olomide patron musique à Congo mais pour l'ingratitude bo na niveau o ba na jibe yebi na yeba ndenge ninga lera cheyete yo mutu otangela nga kombo na ye papa chéri yebi pesi peti na nga mbote donc yo otangela nga kombo na yebi ete na yebele wapi nga na yebele wapi jibe peno yebi jibe penete na yebele azanani jibe peno yebi ete président na yo kutu Koffi Olomide abwaka ye na album. Mais président nga boka baté belé mais même photo na yi aboka baté belé aboka ba Jean-Jacques Maloulou les patrons aboka ba Fader Mabula Mobala Libinza aboka ba Chako Tonge aboka ba Momie belé na 6h la bana aboka ba Zaina mona mvua aboka baté ala bato misu gampo te kwa daboka azwaka l'art mais boui pas mona bango te malgré na mbata loba na lale pas ya voisin na lale pas ya voisin na lale pas ya voisin jibe mpiana na ntembo tenga na ibiete nanenga bien nga na ebiesi nanenga mabete sans polémique soka zalaka na ebi nga na ebi nga etenga na ebi ka quadra koraman patron musique à Congo moko Congo ya la na o saswa yebi faut tout na batu le rotanga komba batu nga sona so muto sa gapo te denge sa yebi o yamba to beta na forum mais mosaka na kebisio abaki na même message pa na yo kebisio bi o samuta niveau na été donc katam pour la kombo na ye te nga normalement soki mosako o nga na ebi wana ya elongi mabe wana kebisi nga c'est normal. Pour naïbi mon sera moi la Bakar ou la Bakar on a c'est normal pour azara solo salité on comprend mon ça on a le va pas ça président na ba phrase ba qui peut parler après ça il peut moi solo banga na ebieta batanga o après ça phrase sur après ça tu maloba ne pas parole rôle charnete pour moni ki ba fait spam ba tout ba yaki tu sais na ba grand peut tête tenda les maniaques du dollar tu sais na ba grand peut Jean-Jacques Malolo tous des survie autrement spirit tout sang tous ba like ba mama riva na Londres na musika ba yokaki gambo te dengue ça vandi c'est ba mission tout boy abisi Koffi désormais tu es le plus qu'un phénomène on comprend mais phénomène à moko ba laki phénomène à moko gambo ta pesa gambo te rambo hein phénomène ndula moko te na ndula phénomène zanine un phénomène c'est quoi d'abord na ndula Congo ebi que phénomène à moko ndula Congo Koffi ça plus que phénomène plus et moins à la radio plus oh mais mutabi oyembe bandete suka yemba yemoko oza mwende ni muto sala ba disque betaka muto sala ni na oza mwende ni yebisanga mana nenga bien oza mwende ni yo on m'a dit poste c'était nga porte parole naza na 5 postes na quartier latin non attaché privé à Grand Pote Quadra attaché de presse na ye porte parole à quartier latin DMC na nga suka plus que DMC oh mais nga DMC na nga naza nga kuna comité na zala déjà banda kala po batutu ba yebiso tuni ba confrère na tout ba papimbo ba silo collé ba na bango tout comme na tete na bango mona na zui CD hein à part ndé ba Grand Pote Quadro yo CD mo ngendo tika po ba mission DMC ba sala la marketing le marketing plutôt hein excusez-moi marketing donc la DMC ba sala marketing donc nga na sala ngo déjà on peut naza déjà marketeur moi munene c'est tout le trésor congolais bosana qui pour trésor congolais big non il peut na yambaki na tunira li ma merveille rambo soit reconnaître big non yé à ça déjà directeur marketing à son tenté au solo ma solo et va porter parole donc yo peut sous un niveau na été ya lo yé à zana niveau ya likolo likambo ya président va porter parole oh yo lo charge no so yango ba boyi yango alobi yé à un niveau na bino souté ya za directeur marketing so ko yeba été informé yo que ya ça déjà directeur marketing ça la nga bien so la moni mutu ka faire gola Mika Boronina président ba to benga président Fali Pupa hein na sala nga bien ba mona ba biki ah oh le roi leki na biso so ba benga ma leki na biso donc collègue na biso na baneli susu mutu ka faire gola Jésus de Nias Mika Boronina mutu ka de Rey Mago Fali Pupa na pesi ba tutu pe balinga façon so benga bango bongo po non yo na bango de ba niveau moko
niveau batutu bayebi bango baza ba star lelo ba star ya aventure te habite écouter travailleur est-ce qu'il y a faire un lobby à niveau na été après grand point de quadra ils a deux jeunes wana plus ba ali bayebi deux jeunes wapi fali poupa et faire rigola tu es rançon wapi tu chibe wapi gaz ngala tu es rançon na chibe wapi na yebi ngala biso na yebi il faut na ngala otanga bato na otanga na libre d'expression c'est ko tu wapi pour echa na yebi ete yebi wase kote na yebi ete yebi nga tout ne so yebi nga ngala yebi ete wase ko yebi wase kote pas ko sa charner kuna na bango te ngasko na zolo baboy faire rigola soka moni ngai abenga nga petit frère cela veut dire quoi atiki la biso mabele. Comprendre. Tous en entité ressortissant d'une même entité, d'une même entreprise. L'entreprise c'est Quartier Latin International. Et va contacter moi na biloté, va contacter moi na maison mais. On a expliqué. Ata ça la joue moi na Quartier Latin. Azwa chine, on a reconnaître azwa calpin déjà na Quartier Latin. Na mona signature. Cela veut dire ça faisait partie du Quartier Latin. Donc le lot c'est une manifestation. Ba bengisi ba ressortissant au Quartier Latin. Faire vanda fallait vanda ngana vanda je pense pas que ngaba na olia matembele bango ba leso te biso zo olia eloko moko donc cela veut dire petit wana nazongi siko petit wana nani petit wana otangi ko trésor congolo petit wana sora leki pesa nga respect tant que père aleki nae comprendre ngana bele yo na niveau chef ngana zala ngana zala ko père aleki ngana faire patron na biso mongo grand peut quadra siko yo yebisanga nini yo za ngala ko quelque part collègue à faire. Mais tu comprendre na collègue mais na niveau mon été pour ya za prêtre za nkale za dégâts on peut batu ba yebi soit na pesi ba valeur ne ngana za collègue par rapport à Restoza na toza ici d'une même entreprise donc comme il y a le cas d'entreprise on a ali quelque part je sera vendre mon za pesi ngana la ki ayebi quartier la tendenge fonction na pecho na yebi ngote donc place ngana ali pecho na ya c'est que na dana niveau na été ya lobi aza likolo na yo likolo po nini apamba wangola pamba faire au moins nous a charné na Angola pamba faire nga faire mboke jamais rotikanga ponga na la na suite tout là Jésus de nuance venanga na pese mbota oyebiso nga la na suite ne pique sana na minute mutaro za ne pique sana za Jésus place la na nga siko na la wana oh ozonga ndeni aza petit muke ta o garbe de Fader Mabula fongoli porte car pour comme le roi veut dire moi la poto toi moi la poto solo yaza a le roi ba aventure yaza guerrier comprendre yepo ana kin déjà dans ba parler na misu bayaka ba jeu de renenga bien hein na pesi ba tutu balinga bayaka mikilimbo te conseil za moko fo ba kolona pour on a des forces na yo pe mon homme tema be makasi na ndenge nini yo we ba tuté ba tué ba bango te yo nini ba ba ndeni ngala musique na yebi kofi c'est tout banana zaki mwana muketi lelo na yeba nani bato bosala bomsamo we ba bango patala nga beli neto na lati yana ba valeur ba 1500 euros mamu na ba na ko sate ba kina ba legal ba yebi neto na lati mais musaka ba yola takate musaka bo blancha musaka bi yola takate ah yo mingi osala kato o yelo ba yabi musaka ba yola takate fait l'émission avec quelqu'un faut lui dire présenter tout d'abord na sepela venanga de Rey Mago moi na biso lera kene na Grammy Award aleki na tapi wana cameraman azui abi présenter je suis tout à bout et on parle de banda kalanka levé na biso questeur mené azaki na idéologie wana donc quand peut te quoi rappeler la matanga na lo baka vraiment pas botala mbati on a lati vraiment yo ça on va pe bosali peut-être jibe permis wala zo beta ba yoji yoji leki ba on a olata ba on a pembe na bi yoji ba yoji to ya bien na bi mutala ngo kofi ba yoji minene ala raté oh tu lo wabo oui catalogue nango oh collection 2016 zo beta zo la kisa ba yoji nga mona ga yoji mo minene na TV mutu mo asimba ngo bo yepete mutu mo menga zo na bi yoji minene ala raté na nenga bien yo eni ya simba boye hein muto tanyi wana te s'il te plaît na nenga bien mutu mpeti muso alega nango ba bi oyoji aganga so na multera na moni pa peti na moni na bite yoji minene ya ati bombo na nenga bien to so la bien moni leo na kata kino yo siko ni manani me fa ya mtopu sana pembeni yo ni mara nani penza kwa Dracora mana ni mara masala nga Fabregas Métis Noir oba ko bengele diable na ni mara fali pupa na ni mara feregola na ni mara kabo sefe na nga bulembi na ni mara po bwana ba tre otala bana ba tre na lo ba mamna yo grand pote kabo se donc na ngina bengo kabo se skizenga donc na ni mara ba se bele ba fe na biso bana mikili ba Gibson ba soleil grand pote soleil na ni mara ba Jordan kusa ba tutu ba lekana ka kwanza yo abo hérité wata
Oui. Nandimaka si. Balongwe Nini Ritse Watanabe, c'est un gars qui est très poli. Personne n'a talent. Je ne pas Longwe Ndimi. Oh, Nandime Bandakala. Ndimagete. Tout n'a hier, ça là, wana mutunanga depuis na WhatsApp. Wa mutunanga ya plus yaza gogan. Biso tout wana nenga ba spiritu. Yaza 32 degrés donc chambre wana. Nenga spiritualité nenga fo. Maître za gogan. Nenga fo. To sola donc bato tout ba yebi nenga fo. Chambre wana. So na nenga fo wana muto yebi ngana yebi. Donc spiritualité olobi wana nenga fo. Te ngasko na yebi aza supérieur. Gogan ange libre. Ange libre. Gogan. Wana yo mto eba. Donc na nenga bien. Pour moi, les photo est grand prêtre Bali. Jean-Jacques Malou, Europé Mata sur la porte-parole mob avant de quand Luca Donini non. Porte-parole n'est pas Kalu. Bah c'est belé. Non tant que comme tu as patron. C'est ça problème dans Kaluka. Hein? Ne peut pas pour Kabana quand Luca ma belle apocalypse animateur en bisque n'est poto. Apocalypse, Henri de Zero Mangenda. Si au boy banakalu. Ah, na boy banakalu kate ba jike bele banakalu kaluka FF. Taka tozo guérir le roi Apoka azalate. Na boy te na bi idée kaluka. Ah, idée kaluka. Nani? Apoka simba kote kuna. Apoka. Te de la forêt oui en son. Te ngala bi idée Apoka ya Apocalypse, Henri de. Boy aneso beni. Mais avant non bana kaluka bayaka mole bayaka rep na osho na bayaka bien chilling soin on dit makoute mona kaluka parce que kaluka pourquoi ba ba on pesa eza kamba guerrier et on so na bi porte parole banga vanda na kaluka siko yese ka déborda d'esprit ana be po ba kaluka ba mystique porte parole on basé belé na tanga kombote na pesi ba kaluka tumbote mais na ninga je lero yambanga ko comparanga na ba misusu te trésor congolais lobe lekiyo alibisinga clair trésor congolais alibisinga clair oyebi bien nga bomba ka tenga lo ba vérité trésor congolais poto yebi ba benga nga songi po na lo ba vérité nga soko yebisinga na bomba te na koloba na lo ba vérité trésor congolais ya faire gola alobi alekiyo alobi yaza na niveau na yo te yaza directeur en marketing c'est-à-dire so yo ngolo banaye a otinde la porte parole na bango ponde bo solo na yaza directeur en marketing à la niveau na yo te mais si ko ngabe na lobi boy c'est normal toi na niveau mongo te ponga na faire gola toi lo ya na leki na lo collègue quelque part ya grand poète bat bazona nenga bien poto il na explicité ngo toi ici d'une même entité quartier la entreprise comment comme vous voulez donc on est déjà carrément moulay pour moni faire ça badambi loso awa ya quartier la ya poussa na te après si veramba ebiete porte parole peut faire veramba e batelongi na ebiete mba misusu kutu veramba ebi bango malgré tout bazabana ma ebi ke o comme un tel ou un tel ça comment ebiete veramba ebiete ami tout na vraiment baza patron na ye ya faire rigola mais ce quoi yebiete ce moment na lo baboy si moise belé faire rigola bengana oza TV basi spana yudi yo seka yo basi spana ni biso ça azongi mama matie kado ba benga ndi soko ye na mvu je tout ya la ha simba donc ndenga zawana azada prépare ozwa aobima ngala ebisie erango ngala ebisie to pesa ni 6 mois ngala yebi force na koloba Jesus avient na ngai na bima mbona yebi na koloba omoni yo za charge afina yo za charge afina oui azem poli monastique na bon yebi c'est le porte-parole qui se respecte c'est garçon plaisir na pesi mbote belé très chilling très designer bon garçon il reçoit le fusionnement faire rigola en plus hier auta pas rei mago fallait bengana qui peut-être pour na ki muyibi ya longwa fallait bengana ye yamba fali pour patou na fallait bengana ye on ni ga ba mamba bato maboro milai eza bien te kosekate maboko milaye za bien te on peut un conseil batu na ville rezo ça pas muto foye ba so muni ba yo tikele cadeau e ba ke yaye ezate ba yo tikele yo panzo longola po muto na expliquer na chombo ke na tinda ki tel on peut donc to respecter batu donc la personne nous grand pote Jean-Jacques Malolo dollar bivo moni mikolo ngala na yaka oloba na ba za fait nga batu bakabela ngala na batu ba pesa bakar ba pesa te zo 500 euros zo 200 euros ba pe bazali ba grand pote fader ba ali ba mbebele ba ali mais ce que batu pe ba pesa bakar bon balola biso pena bo balola biso to bato ba pesa bakar ba yoka ba ali mutu ma bi petit na nga yo fose loko yo lokwa bo Jean-Jacques Malolo merci mon vieux
je serai toujours reconnaissant. Jean-Jacques Maloulou, la trousse de survie. Mais reconnaissant un peu l'artiste au Basala, Moussala bien. Jean-Jacques Maloulou, on a mouton. Batbas, il a ce qu'on dit, mon 13e apporte. Tara mouton à son bien zembo. Papa Verambo. Papa, Mission, on va terre à Banzamo, 15 000, 20 000 coffee, au milieu de Bayebina. Mission à 40 000 mata. 40 000 euros, ils ont 40 000. Bato bayebi, bato tuba otala bayebi. Na lobi bato tuba otala bayebi. So za na tembe, tuna baito, tuna bato tuba zuba nzemo na bateze mapotre ba expliquer. Ce que Maloulou a signé prêtre. Mutu roi Verambo signé, oso manzembo, oza na etaka Verambo abi spirit au santo. Wati ko zabino mona terrain ta bo bimisa. Et vous mettez vos bancs. Oh, tozala ba bangati. Ba petit. Vous allez flèche qui t'a nous malimi. Tout ba bimisi awa. Tondimika Fabregas na bengi ba flash ingeta yo gam na bengi bino ba petit ça par rapport à grand pote quadre ngana ga molobelina donc ba petit tout par rapport à Verambo mutanto nimero za Fabregas bon flash ingeta yo kangote na yebi yango kutute ingeta album awe yebi yangote ngana yebi yango te ngana yebi yango te na kara ingeta yo yangote kata mfumba oyo beta bete katisi ba tutu yo yebi kata mfumba na yebi te surtout nga danse ba shege ba beta na babina na yebi te. Kata fumbo yo ba jouer ko dozo bina ngo tina poto ba obina ngo wana bango ba jogo tu na pesi Chancel Mbemba diable Chancel Mbemba na pesi mbote na pesi mbokani na osina ba tu grand pote mbokani azu nzembo Verambo embele nzembo wana just ko eclipse soleil wana za liwa parce que nzembo Jean-Jacques Maloulou j'aime mbokani donc ba piquer ba crise donc baza calme ba sepela na ebité so na revendre ça rappelle batu pour mon ngala ola ngala ngai na pesi pe je suis de Nias Ferregola on a mais message à Mosaka quand même bien ngo quand même comme était bon niko ya na ebi Mosaka te ozoloba na ya BCBG ya BCBG la bakara na moi aleka sala mangamo ba ebi na kitamo Mosaka ya BCBG za na kitamo ebi ete na okene wapi na ebi Mosaka yo ebele ana ko jengana ndero ya royebanga so ana ko jengana merveille rambo ndero yeba jengando ebi ojo wapi jengando ya BCBG na ebi njomo abenga ngando ne roger ngando ngana ebi njomo abenga ngando BCBG na ebi te ngana ebi ka njomo abenga ngando na ebi yo mtema be so potalera alwa ngando yo mtema be nini o mutema unima ba tuté o ba ba tuté yo ba tu ba yebi yo unima ba tuté te soki mutu kombo wana ezali na respecter pesa ali so kombo wana réellement a existera na respecter na yebi oui so azalaka na respecter avec beaucoup de respect mais soki eza nga yebi ka ngando comprendre nga na yebi ka ngando soki azalaka po wana nga na yebi ete otangi kombo na yebi ete nga na yebi ka ngando contexte torosoa album Oeu Militaire c'est ma pote. Sortie exclusivité mondiale de l'album 13e apôtre que là je vois directement maman arrive à Londres, je vois directement tout Roba Wazana Mabele, Sandra Kazadiba Ali, Angelou Central na musica, je vois directement le président Boubou Lyon de la Haute Roba, la Likonzi protège. Donc Batba retenir. Papa côté mission ngavuma, elle ça 3 jours, te pardon pour m'emboza mikolo. Batba retenir que sortie exclusivité mondiale c'est il y a 13e apôtre c'est les 10e mois, donc le 13 octobre à 13h13, sortie mondiale. 13h13. Tu as un numéro au Grand Prix de Maïken. Il y a full, tu as piqué la crise. L'ambulance, c'est la bamboka tout. Voilà, intimidé, bisotoni. Bientôt le 13 avec le grand Mopao. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission, vraiment. Naebike, salut bien quoi. Na moni présence ya de te kiff. Na moni présence bato va sala pena non. Biso lelo yo. Donc il n'aura toujours de l'avant. De te kiff na pesi mbote quoi. Sans oublier le vin nanga Dodo Swadi. Ah le vin Dodo Swadi ya harmonica arc-en-ciel quoi. Le vin Dodo Swadi harmonica arc-en-ciel. Babi 7 fois parfait tsungadi. La pesio mode sans oublier le vieux Jorgi Samba. Le vieux bienvenu Vangansele. La pesio mode vraiment place aux Ali. La pesio mode sans oublier le vieux Rigomanswe. Le vieux Rigomanswe. Sans oublier le vieux Morgan Lokango Mambali. Le vieux Morgan Lokango Mambali. Motema ya Madame Astrid Matsanga Mayamba Maman Morgana Victoire. La femme de distinction moi si Abokeseni. Maman ya Morgana Victoire, la femme de distinction, moi si Abokeseni, c'est Madame Astrid, mon thème ya Monsieur Morgan. Parce que Balobi Paris toujours, et ça contrôlé par ya Monsieur Morgan, le Congo, hein, le Congo,
Mambali, Nakata Paris, na pêché Mbote, sans oublier, l'Allemagne, ça se trouve dans la poche de Madame Brigitte Vemba. Hein, précisément la ville à Capelle, na pêché Mbote. Vraiment, 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 merci de tes kiffs. Il y a eu un mois de tes kiffs. Merci beaucoup, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Naïbi Gesso et Salut Bino plaisir. Bon, merci à moi, la dernière prise de vie. Le caméraman le plus expérimenté de l'Afrique centrale. Ça engage que moi. Hein? C'est Ponce Moko, le caméraman le plus expérimenté. Sans oublier M. Edo Amani, Ramani Kota, très puissant, plus que la puissance elle-même. Motema ya maman Geneviève Amani. Ponzambe Soga Salaki, Motema Malan, pour se référer à maman Geneviève Amani. Na Pesio Mbote, maman ya ba Chance Amani, maman ya ba Léonie Amani, maman ya ba Maria Feze Amani. Na Pesio Mbote. Je dis et je finis. Ciao. Sans oublier Toré Gobo, ça n'a jamais, Dadi Yakuza. Dadi Yakuza centre-ville. Dadi Yakuza centre-ville. Ponce Moko. Si quel an libanga na ngayo. Dadi Yakuza centre-ville. Ah, Dadi Yakuza centre-ville. Papa na Farai na Kata Paris. Na Pesio Mote. Je dis et je finis. Ciao, à la prochaine.